Oseka, t'es bilou. Oseka pour. C'est comme si. Mais non, confiance dans les athées, bébé. Tu sais une chose, chérie. Oebinga, peut-être. Nandimara, t'es. Bon. Kolbara, nda goûté. Bon, au pété. Mais coupé, ça a peut-être valeur. Tu vois, chérie. Les longas, nazoukoumé n'a pas pamba. Ndakuti. Ici, on vend des athées, chérie. Ah, puis, mais non, Eza ya kalamé et tout ça, chérie. Faut pas dire ça. Tu sais, dans la civilisation. Tu sais une chose, hein. Et donc, on peut s'en aller aux comme ici, quand on va la chérie. Même si ils ont coûté dans le bellecté. Mais je me retrouve comme à l'aise. Ndakunanga. Et ça l'a émouné, mais c'est pour moi, chérie. Nous avons une place à revendre. Je t'aime, tu sais. Azar, Eza blond ce soir. Maman, je t'aime. Ah! Babette à ta porte. Mais côté. Là, au bout tango. Mais na yebi que non va gishinga boy baronde ko papa. Mais bon excusez-moi ya. Vous excusez moi, pour ngabla na être plaisir na na ngwa. Ça ça yé mtabengise là. Excusez ça. Allô? Ouais mère. Tala. Na sa lo mo na obenga yo mtu na ngai. Sikoka. Na sa na mo lo mo wana na prince. Ok, c'est bon. On a rappelé. Oh, moi, ana lubolo ko lopango na nzoto. Ba ine kina. La délégation ya Nana Tabita. Ouais, Nana Tabita ana lubolo ko lulupango na nzoto. Baza sikoyo na petit na biso moko. Oyebi mosa la coste. Mukentonga. Mère so espé popo. Femme kingongolo. C'est que les qui n'ont propre à clôturer famille, Sylvie pour toute nationalité belge. Il m'a dit Sylvie pour tout quoi. On a la soli na yé. La misinga a okita a osé la malili na. Baza déjà. Pas quitter mais ce qu'on t'a dit ma belle Seigneur Gauthier signalara. Yaya, baya yo so baye. Ayi misinga la rote pas papa. Yaya. De London. Na blo na ngina mo bakati mo mais na kuteli yo. Afona za ndoki pona déranger to dire. Ah yaya mutu muninga zawa te. Arrête. Muninga zawa. Tondio kwa mate. To coacher. Mais ce que vous permettre. On a même temps bête. On a encore ma bloc. Comment on a de l'on a l'ingénié. On a un ma bête. Nalo ba on a vérité que non na yaki fallait tout que ne pas pasteur Clément mamweni o ya Suisse. Parce que anniversaire ya bébé na bango, bébé Suisse. Bébé on a ndenge bazo yambaye. Ata roi ba kosa ko yamba. Donc c'est que hier abota ba. Donc c'est que Elax vira. C'est que Elax que dongo dongo na ko linga dongo dongo ngi coïncider pe kele na be dongo dongo oje. Ah te mère pardon pour na dongo dongo. Yedi misale sala rakati na ngende siko. Na ko rater pe mettre gusha na evrete. Ta ka mettre gusha na kata evre wana soki ya kwesa. Papier nzolo kamta. Azwaka mwata ya mulu bato wana nyonso tangaka wana na mitunaka delona na kine ma ayeba bato poto bika na musango mosusu kedele batini les silencieux aye nazoyeba te yo za témoin à la démarche de caméléon ya nini moro michoko akiti ah mais yo pour ça la faut beta na nzoto na oh beta na ye moro michoko muninga ya papi cha polongo wana kangisa na bango pas ready wana kala bato bazo libanga kala série mère en tout cas na yebi arrête on a okende na kala minte mère non na yebi ka te on a biso bobina de longtemps bobozonga siko pour la route ezali mère ngana osuka kala na zone que pour la route lelo na okepela na sentiment so na lala na tikala bon yaya azo plaisanter comme kamba non mère bon mère na boina zo promener mère ngana ke na biso kino suka na masoro ezali nazo yeba te mama basari ya nzambe baza koteya nano na mona te album oyo ya mwana mwasi oyo Magdara Koko abimisa album na ye la lignée de David yo ozoyoka ngo te cantique d'arc oyo ezoyemba ezoteya bato baso babotaka te babondela na nzambe bapesa bango bana yo vandi na ndako ozolia poto oyo ovandisi mwana na yawa mwana na nga zawa mwana mobali nako obota te ngai nakozwa nkoko te mpona eloko nini oza mwasi tikanga boye nazolobela ye mpo naza na bezo ya koko yo oza mayele te mobali lokola yo yo ozomimona ke mobali obali mwasi poto oyo ovandi na poto yo na ndeko na yo bosali mbula boni ozoka soni te kamalade na yo abala magloire ya linganga babota bana yo oyebi te bazokolisa bankoko ngai nakovanda kaka boye poto yango oyo yo oyo mbongo na yo te okenda poto oya na mwasi oyo olingaka yo balinga yo na commission. Tu es la femme de commissionnaire. Maman. Papa là on a commission. Mais maman après tout. Mais j'ai besoin des enfants.
na lina mona bana koria bweni pas jusque là mwana oya vandi shewa mwana yo ngana yebi tata na ye esiko amemaka jeni ya yo maman jie na balier s'il vous plaît maman na balier légalement to lati ne pété na musapi mwana oya ye aza mwana na ngai par alliance c'est ma fille donc aza lokola mwana nga na boti aza mwana moi si c'est quand on parle l'alliance veut dire makila et sangana yo na ye makile sangani te vous avez pas l'alliance ça devient une photocopie oza mobali okotikala mobali ngai pe na bota yo mobali nzambe asala yo mobali mais maman je suis quand même chez moi laisse-moi tranquille avec qui va vous remplacer moi dans ma mort vous pouvez me remplacer et vous votre mort sera ni repas c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui donne maman tu as oublié c'est Dieu qui donne mais ce qui nzambe azopesa si Dieu donne Dieu retire quel est le vôtre Dieu d'accord pas donné bambula bovandi moso ya bota azo bota te o mbula sambo obali ye yo na poto to bali ye mama na yo na tata na yo bali ya mbongo oyo ya juillet maman pas jusque là s'il vous plaît c'est pour cela que je suis venu c'est parce que je suis là à cause je déclare nazo déclarer ba koko je déclare le droit de cocoria je vais voir mes cocos bana bazoya bakoko bazoya mangaite basani zo passe côté maman ngana za mwana na ngai to mona ngai ya yo bongo ya ngai siko ye o botaka ye na bondumba maman yo to bota to balaka yo so bota maman oh non donc pas jusque là ye abali na sima frère nazimi de l'autre côté maman même les poulets vous dépassent ce soit zoti amaki magura binga chérie ne dis rien zoete dinganga kana sik babali baninga na obasi baboti bana bazo bakoko mama je déclare mes cocoria on a robi na bandi boyoki ngai na yebi na kala pepe kayo baka na bandi boyoki ngai soki yeka pepe kaete ezai papi tex na bandi boyoki ngai yoza mobali okotikala mobali na bota yo mobali et puis Dieu t'a donné la grâce nalingi na mona bana mbongo ya poto ezaka mbongo papa ezaki ya mbongo tata abalaka yo ngai moto na memaka yo na zembi yo koko memisa moi c'est mité qui sait quels les efforts que ton père a fait pour que tu sois en vie lelo yo bima na elongi ya tata na yo na gojira beaucoup kana moindo tout tata na a fait beaucoup des efforts alors c'est à toi de faire encore pour baraki ye pas matin au baraka ye na dette au baraka ye na commission ce que je vous dis je m'en aille. Chérie, tout ça c'est rien. Tu attends? C'est rien. To balanaki, biso mbalinde to linganaki. Maman t'aime ta lingaki yo, ngam tu na lingaki yo. Ok? Donne-moi la chance encore. Ngai n'a pas de problème té. Et quand il y a trop beau, t'as oublié le problème, chérie. Où est-ce qu'on a un problème? Pour la monnaie, c'est la maman. Comment maman bino? Soka botaka mwana mwasi na bino kati soki toa wana boza mibali soka botaka mwana mwasi na kati akoninga jamais mwana mwasi ba lobe ndenge lobela. Moi je demande pardon à sa place alors. Pardonne-la. OK chérie. Quoi? Pour aller à vendre. Toi tu trouves ça normal, mais l'aller avant. Bon, nous ça, on comprend, c'est quoi finalement? Nous comprenons. Ce qui vient de se passer, toi tu trouves ça normal? Maman, pour le bêtise. C'est ce ngana égal combien? Okoma Viviane Kanyeketi. Oyoki? Pour changer de nom en famille, ne me dis pas ça. Tu ne sais pas ce qui se passe en moi. Donc, tout ce que maman vient de nous dire ce matin, donc c'est comme si au grand maître Alobaki Nanga, non, autant là, donc ils ont kende. Viviane, ils se comprennent en fait. Et tu as neboni. Tu ne sais pas que par toi, les alliés, une fois,
Et si c'est moi qui va payer. Non, Koufa. Bon. J'ai. C'est quoi pour nous yolinga ça? Mais Zoazemi, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais non, papa. Non. Tala, ngana souci na yo. Pour nous dire ma pour perdre de temps. Dis-moi un peu. Donc, chérie, après avoir cobo ta tendresse, tu as connu de problèmes dans ta vie? Hein? J'ai. Ngana bota moi na tendresse awa. Avant yo balanga, yo uti ba poto na yo, oyo balanga kutanga na tendresse za yemuki. So yebsanga. Ndengo zaka ba siba télémission na nzela mutatu na yo to ba lobela yo to ndengemi. Mais tu ne comprends toujours rien. Mais je te parle, c'est exact question, il y a vie ou de mort. Non. Nazaka na problème té ki mama ko bota hier. Hein? Des basala au kirtage était. Ba na ba luto basala bino amoto. Loté, ngaku té leki na po anini. Banda to za na yo na zo mona té. Hier. Viviane, 7 ans. 5 et long. Tala. C'est comme ngai na usani. Puisque soki 2 ans été calé, soki moi na zaté. Donc ma kam nyonso. Na yebi yango té. Bon, c'est Viviane. Donc on a posa na kufa. Babalusa ou matrice? Babalusa? Babalusa matrice té, papa. Je viens de l'Europe. Je suis bien. En bonne santé. Et je peux encore produire des enfants. Bon, tout ça, oui. Na moni solo ko sala te papa. Yo kanga te ji. To sala tika na lala, zelanga. To papa. Tala. Moninga. Na masina. Mais soki na zoninga ko sala loko na ko sala loko na ina lo basiko. Ezaka pona ba pacte wana papa nanga. Ko basinga ki pe makilaka ya ngai kaka. Mais Zoazemi. Kasi yango na lina idée ote papa siko to faina yo 5 ans déjà longwe ze mezo yate. 5 ans ze belé que 2 ans etika di muke oyo. Yango yo kanga papa pardon. Yango nazo proposer oboyo. Ko boya te. Eza pona bien na biso. Biso mibale, nangaki boye. To kende so quoi? To sa suni. Nous sommes sali siko quelle proposition on selon ngai de la moni que 2 ans déjà yango karaté dans 24 mois. Donc surtout nganza bilanga. Jir yango na ngai boye, zo ka tendresse kasi. Tendresse ndazana Gala! Qu'est-ce que tu me racontes? Obéli? Viviane. Zelana. Tu veux nous quoi? Salon. Non, laisse-moi. Mais tu es malade ou quoi? Faut que tu n'as pas de bibo. Tendresse yo au niveau de tomo que na zamwa na yo. Yo mto botai. Viviane. Te soko boy kasi kufa na yo. Na kufa. Non, c'est yo solo kalwana. Ngamo ko mtu na lobby ngo ngai eza idée uti pa na hote. Ngamo mtu na lobby. Et ngamo ko responsable de tendresse. Tendresse oyo wapi? Oya mwana ngai aza mwana yo te. Onga na bokoli. Bokoli aza mwana yo te. Nasali nini? Obuta na ite. Omoni, soza ki mama ba lien wana te. Dalinga na proposer zo mwasi musuli banda. Loko basinga ki makila na nga. Viviane. Mwasi nango beli ubeni. Qu'est-ce que papa? Tendresse à mwana ngai. Ce côté on a tino pas et pas na on a tino na sentiment. Mwana ngai. Nasala nini? Mobile nanga obima mwana ngai. Nasala. Proposer maître au robot na tendresse. Maman, bon. On peut bien, pas plus que vous. Bino bozo sepa ya kuna bisengo. Leo natonga avant ya boy, nazai na appel ya nanyo ya Didi Full Business. Abenga bisinga chelo ba kolino kala minute zoya. Ya solo. Mais si soka bengi bisusu pesa ozana libero na ite, o pesa ngi moko na business. Ya Didi lunga business. Didi Full Business. Quand on rappelle sur ce numéro so ina kini. Sengana benga na libero na ngai moko na joyer. Bungo zali kamba business ko boya kona nini. On a boy na te balo ba su ba bilo no so ba te ba numéro. Papa, mais ça langage, c'est pas moi, c'est ma bouche. Maman, en fait, ngaso na ya na elba maman na te ngala to so on pose maman na ngai. Maman, en fait, ngala eli maman na te. Ngala ina maman na mususu. Eh papa, bona na abandi masolo ya business awa. Yote, ngamo tunaina makamba ngote yo moko ina makamba na ya business ya eza makamba business o komi kolongwa yango te. Ngana ibaki batinda ngakoli.
loba oyo erikasi waka pene lokote sasete mbongo te kaka yo na yo kore me yango yela kanga yoko sute loba bon maman en fait problème eza ni maman ngai fona bala ici na koli maman na continuer jamais te ka ya demeurer na vie au donc naza na fiancé te trop c'est trop maman de maman na ina bala nga jamais na continuer ka toujours voir na ndako ya JR alors maman na revendre Nathalie maman maman nous sommes c'est quand même eh papa j'ai constaté que l'homme est grandi de quelque part tu es déjà l'homme qui veut assumer la responsabilité de la femme. Mais c'est une bonne idée. Eh papa, ils ont idée bien. Mon bali soka koli. Boyende za. You can see em kadi babala na ndi bode. Po ni bo moni te na koli mamu na bala em kadi babota bana. Papi sate. Ah la voix Nathalie. Moni muso muto lingo bala, on a un comportement ça malin, on a un muto vraiment nda aux à l'aise, à servir très bien aux à la vraiment l'aise na bolingo maman. Moi na kelima musique ezate. Vous me la joie muto aza pembeni. De maman, oh, il faut qu'on a balle. Il faut qu'on a balle. Olingo bala na boité. Si tu as déjà trouvé une femme, pour ce que soit d'avoir une femme, vous avez déjà na moi si, ou so ju moi si ango, ou ko bala. Oui maman, moi si ça déjà oh na bala. Ça te fait du joie. Yo kanisi nana tabita ti babala ye na mobali na ye isaki dikamba bizalidi avoir une femme il faut avoir la femme comme nana tabita la femme exemplaire une femme qui soutient son mari donc ngana kuboya te yo bala lukolo zu mwasi ngwaza kombo na ebite ula kisanga na kifyasa itemba moko na libala lobi mariage moi sinanga na jina obala comme les tendresse oui ba para na ye avant na ka tendresse ou ya moi c'est agir uzo seka makama saite boye boni ko papa maman to linge maman nazo lingi makasi maman to za mais ndongwa wana tura ya mobali o pene yo turi o turi pena yezakate mais mwana Viviane akoma mwasi na yo mama papa lumanga iwana na kuya kumamulo yo mbata boni saite boye ko papa mwana ya mwasi ya na yo mwana na yo kana kubima na yo bala ye qu'est-ce qu'il y a au fond de votre tête il y a quoi na lingi maman tala nazo pekiso ozo bana ngai makambo lingi kusaka na ngai boyete pona nini poto ningi wana ozo sala wana c'est la semoule que tu es en train de faire et ça c'est la bouillie ozo sala comme metelo ko wana te na lingi makambo saiti bonga wana zali akobenga yo tata leki azali mwasi ya mwana ya yote mwana yote zie yona zie lobana ngai yona zie egala kombi ozo tala yo mwindo zie mwindo ozo elako nyoko kena kuluka mwana zie na libala mais yo ko iko kenda prison papa ozo seka seka ko polo ko ozo ngai kaka na njera mino o nyoso tikali mwindo mabe na biza ina motema komekelo ko wana te basi bazibele basi batondi kisasa nalobi soko okutani neti mado spaghetti mwasi oyo aza kitoko bonzenga mwasi kitoko oiko bala ete basi belo bazana kisasa kaka mado spaghetti yo mutu oboya na bala ete oza nano na laje pe ya kobala te ozo vande pa palonga ngai wana nomba soko kokena na yolo kolela ngai wana zo sekisa ngai yolo ko nazo linga te wana ko mamola wapo ko mona ipana ko qualité oza mama na ngai yo ka mutu comprendre ngai nomba wana papa oni za bondoki mwana wana akobenga yo tataleki yuko kubala yete siko mama bolingo sana motema nanga pona po da so olongo na olongo neni olongo po elongo bien na motema joie huile de frère ozwi chiffon opakoli na motema no ponimba yuko kenda ko bozolo kaka Viviane wana bala abuta te Viviane akoti na libala na ziere azobota te esaka ngana yo passe mwana wana ngana zokelo kwa likunji yene na presentaka koko bo yoko kenda kozwa ye yango Viviane azobota te boloka ye po bozwaka mwana na ye na libala kosa eloko wana te lokwa bolingi ya bota te po bozwaka bali na libala kosa eloko wana te yo zolinga ya lingi yo alingi yo mama yata linga tingana lingi na ngai na ndako ya yaya na yo soni tula mobali papa soki mibali bokomi boe 15 bakoteka bino na mipiko batandi yo lokola mipiko ya koni basi bakomi kopona mwana oyo ayoka na kobima na ye eza pe kinchulite ngai aza moto kinchulite ko kozwa ite maman na moi c'est comme si on a ça ka buso bande na ko biso non mais ko seka poto ko tata na mbia sa malamu comprendre on di mozo linga no ati ngana kina
wana manque de respect. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Manque de respect. Ngala zaka malale na yo tenga moto na bota yo telema kenda. Elo kote, kenda na yo. Sonia, mon badi azo mona na kitoko tu te vois beau gars, mwindu, tout noir, le cœur est noir, l'homme est noir. Tu te sembles toujours avec yeye na yo mwindu. Yo zandi oni godira wa vita. Na style ya mukuse wana yo mulai na mwindu. Kasi yuko moni ngana boya ngoke na tana godira kena na yo, na sisi na yo kenda. Et toi, Lady, ici il fait tellement chaud mon petit qu'on met la vodka sec boité. Hein? C'est quoi? Oh, dis. Prends un peu mélanger na coca. Non, ça va comme ça. Na coca na coca en haute, hein. Na moi sec comme ça m'inspire. Pour tout avec ça. Oui, il y a quelque chose à dire. Et ça, ceux qui basent 0, ceux qui 99, quelque chose comme ça. Dis, Serge, toi, il faut ça, il a ma course m'européenne. Mais il y a un problème, mon petit. Mon maître, dernièrement, tout le monde a rappelé Ngalisous. Donc, sur les 7 ans, je n'ai que 2 ans. Je ne sais pas, si je pouvais récupérer une autre femme, tout ça, il était catégorique. Mais alors, je ne sais pas si vraiment... Tu sais que Viviane, je ne comprends pas. J'ai tout fait, mais à concevoir karaté. Nasali donc mon dernier donc nous sommes bal rosa na moi sina yé pas ça comme ça, mais ça ne vient toujours pas. Donc il faut chercher encore une deuxième femme. Mais maître de son côté, il est catégorique. Il est catégorique, mon cher. Hein? Donc pour naïe, il faut les arrêter. Lien autour de on a Viviane, ça doit toujours être aligné à Viviane. D'être pardon trop c'est le quoi. Mon vieux, makamboana na zoe baté soki yo zo jija mondeni parce que na 7 ans yo signé ki wana ngaku na mona kezaki muke, moi yo négocier très bien un maître bachata 10 ans tout 12 ans. Mais il y a pas à négocier, c'est quelque chose qu'on m'a donné. Mais je pouvais déjà le faire à une année na tensemi toboti. Mais ça ne vient pas, je ne comprends pas. Hein? On dit mon grand frère au départ, moi je ne sais pas parce que moi de ma part déjà Fleur très bien, oui bien très bien. Ne t'en fais pas. Ça veut dire que apportiner vraiment bébé si ma bébé pour vivre voilà. Yosé là au monde a pas miracle au salama, il y aura des effets, ne t'en fais pas. Mais il y a une chose encore là, Viviane m'avait proposé là, mais de toutes façons dit oh on a royo qui tape pour monter. C'est ça je peux. Quand même on secrétaire. Ah non, là c'est quelque chose n'avait pas bien raisonné. C'est ça, c'est important. Parce qu'il y a un cas qui peut qu'il faut maman mec qui bala atina biloko moko ipana ye. Non, ce n'est même pas le problème, il y a un méga qui bala ça un problème té. Mais non, ce n'est même pas un problème qui bala. Mais bah faut moi mais c'est fort pour soi qui quand même. Faut c'est fort. Moi il y a moi là c'est fort. Son problème c'est quoi, Viviane? Non, tu vois là, sa fille là, ma fille qui est ici là. Moi la Viviane, quoi tendresse. On voit la tendresse. Bon, tu vois comme Azam a tué à Viviane. Viviane a jugé bon que je sors avec. Elle est prête à sacrifier mon ami n'importe naï. Mais quel est ton problème? Oh, quoi? Quel est ton problème? Moi, la fille, ma propre fille. Non. Oh, c'est ma propre fille quand même. Dit. Non, c'est l'enfant par alliance, mon vieux. Mais faisons la part des choses. Nous protégeons nos propres intérêts. Et en plus, lié au yoyozo Lukamefé. C'est ça déjà. Serge, laisse. N'allons pas par 4 chemins. C'est ça. La petite là. La petite par rapport à toi, mon vieux. Mais pas par rapport à Viviane. Oh, moi, Nassina Gataïa, mais ça n'a pas fait. Oh, s'en fout de tout. Bon, Siko, ou bien, au salon en côté, tu laisses. Bon, moi, de mon côté, ça va. Hein. Oh, tu vois, yo, comment l'on voit. Non, comment l'on voit. Parce que c'est que vous êtes en train d'oublier que d'ici là, 15 ans. Okay, 2 ans. Mais la petite, là, moi, vraiment, en tenue d'Adam devant les petites comme ça, que j'ai élevé. Ça ne fait rien. Donc, banamike, ou bandeko bimala mon apoto.
C'était pas ma famille quand même. Mais famille na yo, le rôle de maman yemoka pesi, c'est bon. Peso kozo lukake, o lukana moi c'est le banda pour convaincre maître et kosimba té. Là si vous allez gâcher, vous gâchez na part non. Moi de ma part, je ne veux pas que ça puisse avoir. Mais n'oublie pas que c'est moi qui t'ai amené là-bas. Ouais. C'est moi. Hein. Ah, non. Flora Bandi m'a baisé, miné, m'a baisé, bazoua, pam. Allô? Naza et pas ya JR. Hein? Ok, Naza et pas ya JR, sois calme. Hein? Vous vous dérangez pourquoi, maman? Sois calme, Naza et pas ya JR. Hein? Naza n'a pas projet mon tout ça. D'accord? Ok, merci. Je ne sais pas. Moscou, yebisana, na lobanini parce que disque ero vraiment ya na ngai nakomi na suka
nakomi na suka po nini mama JR ngasu na JR to bota te mutapesa abana za nzambiti elinsa komba siko mama bango musala zwa ya koya kofinganga chaque jour na ndako chaque jour yaya mopagani sona biso peke lelo ayaki ondima te alors nga nakomi na suka ya na ngai nakosalika mute sake nayebisa oyo yananga mpo tozalaka biso mibale na mokili yaya nalembi oya mama wana eleki njamba kokuta nazoboya na mosuku korépondre ye mabe mpo aza mama bokilo na ngai mais tu sais bana basi mosusu oyo bempoli wana oyo baza mokili oyo soki eyaki banakisasa déjà manqué ozomona même bamankai siko naosala nini esukika mpa mama na bango te ye moko JR mpe akomi na posa mwana yonga na autorise na ngai azwa na ye mwasi na ye mosusu libanda mpa bota na ye mama njakomba iso waiya nkela nalobi omoni bapagano ndenge kotambwisa bino koyala mopagano yali kokufa bino kanisa soko yali boye olati bijou olati malamu nde ali na bomo yali moline yo omona pi depuis bafarama eloko babengi bombanda Sara na Debora bayaka boni tetika lokaka nga na kobota te jwa mwana mosala baboti na ye kimotaya mabe bandaka na esika wana ekomi ya kopambola alati bamposo mpo bayina tika bibwe omona esika motaya mabe bandaki yo alino na mai na makila nzambe mpe akufi te alalaka mpe te yesu masiya pembeni nzambe totika mpe kopesaka nzambe bacharge bongo nalobi mama mato elekaka moto te oyaki kotuna ngai yaya no mpo toali mibale nakoki kolakisa nzela mabe te nandima ojo bombanda onde naali mopagani nga naali chrétienne nakoki koastepete te ojwa mbanda ayaka ovanda esika moko tunaka ta baconseil oyaka na baninga te o te mama jour wana mama epela ye kofinga ngai bakambaka na bautaki poto bayaki nana tabita azalaki wana Karim Tobi azalaki wana ti mama epela azofinga ngai bango mpe bamonaki yango eleki yo kolanda te makambo wana te bokili afingi mba ya liboso soki Guinée Guinée ayaka na France wana ya Guinée ye soki mpona o makambo basemeki balobi me ye ayaka nisu na libala wana bango na Santa Claude te nalobi boye yoka ngai bible lobi mwasi moko mobali moko omoni lokola ye tata bokilozi ye esika alalaki badi koti mopandi koti na français bino batulotanga koti moko yango basali yo siko mponi bible detayaki te batiaki de koti je te dis la vérité moteya ngai nati yo te mpona mpo olingi liloba nzambe te kala kende église nga nazomona yali na yo oza wana te mpo na ngai soki okovivre boye na libala mpo yali mpo babokilo balingi yo te okobota mpe te kote mosusu bayali na leson mpo osombe eloko ono ya sere baneglisaka yango bazi ya bala ona sere siko mpo obotela pondeze ye yo kopondeze te siko akosepte te omoni soki yesu te me na libala ono yali te kangama na yesu okinga okondima bombanda omoni nga mobali na nga JR nde aza na bomengo bongo nakobenga yango nakolinga te na perdre ye omoni ye mpe na kote na ye aboyinga te eza kaka nandima azwa nde mwasi mosusu attendez moi loko kokomprendre makome bible te dielangai najwa bible nalakisa yo nano aza solution mpa na yo te solution mpa na ngai yali yesu eyali makambo oyo nandima bombanda te quelle solution ngai moko ata na yali boye tinda komba kotinda ya mopanda mopanzi te Allô Amanda oza api yango te nga nayaki pa grande sere naswani mwa problème moke na nango mais fungana tokutana tosola ngo biso mibale mpo naomona awa bana nayaki do yali nazokomplike nga kaka komplike ngai vraiment nakoya te pa ya nanga nakoya te pa ndenga lisoso malamu bon yo ozelanga kaka wana nga naoya kasi zelanga naoya sikoyo kaka sikoyo Viviane Mona allait en voûter. Oh Jésus, limbisa ye, pardonnez-nous, s'il vous plaît mon Dieu.
molwa na kombo na yo Yesu Masia abakama na ekolosi na miyibi mibale mongo ebele kolinga ta moko te tonso ninga kosala ntelekisana kena c'est quoi elekisana kitoseka na obimba nanga kasi ok place ngana na besoin de sama moke ok newa ebusoba parce que je te parle dans le calme on aux ondes idioma et ça ni je te parle ce qu'on a banné c'est qu'on a bolingo par force qu'on a eu son par force et ça ni tu me fais rire donc ah bah il me dit c'est quoi c'est toi c'est bolingo moi je te dis la vie seule moi je t'aime ah bah ah attention ah ça c'est mais c'est quoi ça mais c'est quoi la kene na kata na pota la kene te na na yoka ba yoka tika na kene tika na bon ça va dans appeler ça t'as tendance regarde na bien maman tika na c'est quoi ça Je sais pas avec Sonny. Mais c'est ta fille, qu'est-ce qu'il y a? Grand frère. À 7h, la zone Bima qui a Kenya. Alors, nous avons pensé Bimata, tu sais, pour autrement, la zone Matangongwana. La 19 au Bimo Kenya. 19 en Yangozolo, 19. Mais ce que moi, non, même 19h. Mais il ne faut pas crier, il ne faut pas taper dessus. C'est quoi? Aux Olandamans, nos kangaye. Elle n'a pas voulu au Gaoli. Ah, zone Yaya, on a la pour la. Non, non, ça, je n'aime pas. Non, non, pas ça. Hein? Azam, moi, on appelle ça Toli Malende. Hein, Sonny? C'est pas comme ça. C'est ta fille. Oza papa leki. Yebandeni na Rosarana moine. Pas comme ça. Là, vraiment, je n'apprécie pas. Alors, au lieu de rester comme ça, tu as une chambre, l'accent, quoi, dictionnaire au bas. Oh, quelle chambre? Sonny, tu te permets à qu'on me maille na chambre na yoto yaye? Au choix, même yaye, même yango. Sonny, là, ça va pas marcher dans cette maison. Azam, moi, si. Yoza un grand garçon, oza papa na ye. Makamba kota na chambre mon ezate. Yé pas kota na chambre non de moi na te. Mais moi je n'arrive pas à comprendre. Non. Va dans ta chambre si tu veux faire ce que tu vas faire. Tu vas pas question plus jamais. Pardon, na lobe lobi na ngakanye na edo ma copine. Muto ko consoler yo, na tanga passe, na tanga bisiro. To ko ba on ba ya garçon na ko manio na tombo la ndia matile yo. Abo se tona la alliance. Non non, ma copine. Quand on a le roi bonbon. Pardon, garçon. Obi que c'est Joseph mon na dossier de la norme pratique garçon. Tu as le ba ça na comprendre bien. C'est une affaire de soirée de Joseph. Ma copine encore. Mais non, pas rappelé la boîte pour prendre le camarade en bas dans la yaka, dans bas dans la yaka. Comment tu sais pas pourquoi tu t'as pas poussé ça? Pour nous qui quand là, c'est obi ka moziki, camarade ba na manda ba to kana yo. Aïe aïe aïe. Au changer ma baba encore. Comme kolo boîte. Puis camarade ya moi si ya mobile ya camarade mobile na kai. Na si bimbe.
Yaya. Bafunda ngai. Baoza batresse baboti. Yaya, so bakati baloba na yo. Olobi ka Honorine Mushinga moi ça gauche ko na Londres. Moi ça na bossa no nouvelle qui to ma copine. Obi bishi nzo. Les gars moshi au kizo. Quand même ma passe ça va exagérer. La bi moi là tu ma passe, il est pas comme une mère double. Ya solo. Non kuna. Ya solo de ma copine. Alisema posa opota pardon. Oh, tika boso ba bon ngasi kona kufa pour kwa ngana bote ya te. Ya yo kuto za belle famille mal à l'aise. Yo ça tambo c'est bon nga. Vous devez ça je vais ndako mena ko bote suite. Ya bali moi bishi ba ma passe bishi kano ya. Koto sandeni, ni ko na. Ya kasi ça ka brancher te ngasi na kota. Nga ndoko na ngo tufula sangali. Mama, grand frère na ngai. Avant na ngao ya boato na popo. Les vieux angula na kisasa. Ya solo. Mama ko kutanga te na obi ne seka. Ke, azo na anta. Ya robi ko bina la ya ko ya ko mo lo ke ko ya ba obi ba nke ba ni ka ba ba da sa mo to ma ka ba mo ko. Ya ya. Aku fa ba ba. Si, ku ke de ya ni na mo ki ke la ni. Ba ina ba mo ki. Papa nga kuno ke nini anniversaire à copine. Donc s'il te plaît ne sors pas, reste à la maison. Oh. Cet enfant, moi je ne sais pas. Et toi aussi à cette heure-ci, maman, où est-ce que tu vas aller? Pourquoi on s'est pas permission? Papa, n'aie pas que l'on met dans la été. Mais non, comment tu m'appelles boyete? Mets-toi bien, va bien à Kitty. Papa, juste quand pour 45 minutes, s'il te plaît, papa. Mets-toi très bien là, va à Kitty. Tu sais, Boka est comme ma belle. Baero yo kobimo yo, hein, tu sais pas, bat bayo landa yo wana avec ta taille, ba kansoza mukolo. Non, chérie, reste à la maison, moi-même je sais. Olinga okendo wapi? Papa, il y a un anniversaire à copine. Donc, tu restes, hein, tu amènes au PC cadeau à ta lobby, non? Des après-midi, je fais barotique. Papa. Non, ne t'en fais pas, tendresse, c'est rien. Hein? Tu peux rester dans ta chambre, bon, prends ton temps, hein, et je sais pas. Je ne vais pas sommeil. Ah bon? Ça va, reste là, sur vous. Hein? Mais ne sors pas, hein, c'est maman, ma fille. D'ailleurs, c'était pour de l'eau que je te le dis ici. Hein? Mais ça, je te répète, hein, plus question, hein, il y a marqué à mon chambre, papa Lek, hein? Tu as compris?
monene ndenge wana mama bazemi ezokita oloba na ngai te eza likambo nini nga nalingi boye te ziere azobota te ziere Viviane azopesa ngai mwana te yo moto ozopesa ngai bankoko mpe bakoko balongaka yango wana ekomi sikoyo minei yo moto okoki kopesa ngai bakoko bayambaka ngai koko nzoka bakoko yango ozopesa ngai bamole ne minei wana mama ata balobi yo mama bibembe mama bikunda eza nini eza na ndenge ya famille na yo tekundwa ngai na mama c'est la perte du corps yango wana nazomona mwana nazokita kaka susi mama bongo loba te mama non loba nde nini Serge so na lobi tokende makambo so ekoyi boye tokende toyebisa mama Serge alingi te tobomba okesa mama mpola nini mama bela batension mama nga mpe namoni antuka nalembi na nga mama Serge azobelisa ngai tension ye nde azobela moto boni mpe boye ko tout excès nuire eloko nini wana famille na yo moko nano talaka mpe nano famille na yo biso topesa mbongo toza na likambo te baye mpo baloba dans les calmes ole ya oloko kalima nini longwa wana godila yo oyebi nano makambo na tazosekisa ngai oyebi makambo na yo bino nyonso elongo moko zela nano zala l'aise allo à qui je l'en ai Serge donc boyate vous venez pas zela zawa mais il faut boyate boya na bengi yote na benga kina ziere biyamba ndo yambi nazozela bino bozosaka na ngai bolingi ngai nakufa te lokoni yo makama minene ezosalela yo qui me dit rien maintenant je suis surpris boya na bozala na porte mais bokotati tala bango nano na porte kokojila mais basukota ti mama omoni ngai ndenge naza boye nayebi te ndenge ngai nabota bana mibali misato wana na telema wana soki lelo mobali nakazaki nde nazobota mpo naza na pusa ya bana libota na ngai nazovanda ngai moko na ndako ekauki oyo aza epai navanaka ngai moko ezaka te quelque part eza normal te yo mpe foso na famille na yo ngai ndenge eza boye je dois aller tire mpe bapara na yo nakenda kolobela bango te je dois aller ngai fo nakuta na bapara na yo tovanda tosulula qu'est-ce qu'il y a au fond de votre cœur vous cachez les mots soki oyambi nga na téléphone ça va maman soko bengi VGR oyambi nga na téléphone où est le mal ça va toi et toi tu es arrivé ici au longwe ndako ye kakawa ça va chérie comment oui si elle te soko lingaka kufungula ne cabine papa moto moko kotambola bapare tukusamula samu ongaka poate maman eza ya musala eza ya bafaire eza mosusu eza ya nini mais oyo ya famille yo mokolo boye etali yo te yo kaka ya mosala nde kite yo ozomona ndenge désordre na famille mais ovandi na yo pendant que vous cachez la vérité combien de fois vous pouvez perdre la famille non dans la sepel na mota Flore oza mwasi oyo ya ngai avant de te déplacer oya epai ya maman abotinga mais il faut yebisa ngai quand même tu ne peux pas te déplacer comme ça omoni Kinshasa. Toi, tu ne savais pas? Non, je ne savais pas. N'importe où ça boité. En déplacement, bon, soit. Mais non, maman, écoute, maman Bengbisonanini. Flore, toi, calme-toi, chérie, il n'y a pas de problème. Ok, ça va. Maman, problème est Zanini. Qu'est-ce qui se passe, Soki Nini? Il y a un problème. On est compris. Ça manque que Viviane. Viviane Devos. Makambo ezoleka yo yebi yango na ba soupçon nazo yo kampona yo moko zo yebango mais na yebite. Comment vous passez? Quelque part, il faut avoir la tête. Si vous passez côté le grand à la maison, on t'a donné toute la privilège. Mais tu ne soignes pas la famille. Tu veux que ma famille est mère pour la yosier.
Attention, attention. Et salamana nous te na zande biloko kolia. Sissi Food ayoki kolela ya ba mama. Pour votre commande, benga numéro Oyo. Livraison en ndako. Thompson, Volo, Tilapia, Makayabu, Soso, Pondu, etc. Tonganzo Tonatalo Muke. Et pas ya Sissi Food au besoin nyonso. Benga na numéro 075 060 32 716. Ton numéro Mususu 074 042 35 538. Olukaka Makamboe, Okozwa, photo Rémi Makuba, le grand Bakala, un Congolais à Londres qui évolue dans le métier de la photographie. Un photographe professionnel qui prend des photos avec précision et assurance. Photo Rémi Makuba, le grand Bakala. Un photographe professionnel, il y a pareil, à photo, il y a tout genre. Digital na manuel, azali photographe ya bomate, photographe ya tchelate, photographe ya madouda teto ya kingasanite, mazali photographe ya Mputouville. Et quel genre de photo? Le poteau de Londres. Photo Rémi Makuba, le grand Bakala. Akangaka téléphone T 24 heures sur 24. Ndeko, soko zali ko s'ennuyer, benga photo Rémi Makuba, akoki ko kango ba photo akobimisa na kati ya 10 000 mindele. Ya fanda kaboy na 4 na Londres, a déplaçaka partout aux Ali. Akoya ko kanga yo ba photo, oyo ko former album otinira bandeko na Congo. Photo Rémi Makuba, le grand Bakala. Numéro de téléphone 079 311 704 50. N'a répété 079 311 704 50. Photo Rémi Makuba, le grand Bakala. Congolais à Londres qui évolue dans le métier de la photographie. Le seul à Londres, Bomeka qui partout, mais Siko Bomeka, le meilleur photographe. Un photographe professionnel. Il prend des photos avec précision et assurance. Banamboka, Bomeka Nasopi moteme epai na yo, na mitiki yo maboko na yo, oyo saleli ngai eleki moto, yambase masanjoli ya motema, kitoko yango ya nini nkolo, mayele yango ya nini yawe, po yo tika ngai na bomoi lelo papa. Nakoka kite kobika soki bolingo na yo te, oyo saleli ngai elekeli na moto yawe. Nakoka kite kobika soki bolingo na yo te, nayembela yo nasanjola yo nzambe na ngai bolingo te. Pesaki ngai nde guérison Jova Rafa pona mabonza na ngai te yawe nanga, eloko nini ya motu ya naza nango oyo eute pai na yo te, pona bolingo na ngai te, eza bona mayele na ngai te, pona boyenge bene na yo mawa na yo ndesalaki te ngai nakoma oyo azengeli epai na yo, kolo na ngai ya bolingo, kolo na nga pona bolingo te, pona bolingo na ngai
toleli yo po tona bolingo nzambe na mikamwa. Haleluya. Yawe nangai lokumwe bonga na yo yokumama kolona vinanga ayo de mutu mimbeko yo di makoko mabeka bonanga ngai nasimbama na oyo aleki na ngui ya nyonso bakene tumba zero batalelaki ne bambongo bakoti mombongo bejoué batalelaki ne kitoko na ntango libala yombo nzoka elonga edali yayo oyo akondima yo akolonga papa kumama c'est trop tard, yo bolingwa motema na ngai kolo yeswe na kumisi yo la sanjoli yo kolo yeswe yo bolingo na ngai kolo yeswe yesu yo kumama mokonzi na ngai ozali lisolo oyo esilaka succès ozanga na yo parlement onakokata likambo na ngai ozali oyo ayaka ntango bato balobi c'est trop tard